makambo yo ndeko na nge faso sana ngai na komi ko considérer ndeko mona ba profite mususu wana inesi ba ko défendre même cause hein ba komi kamoko lelo ba bebani lobelo ba belo wana abani ko déplacer ba mo apo se kaza ko sali ya nzambe awolo msala ba bêtise ba makambo ya ba wena son ya ba sankala ya ba soki banani o ba sak etali bisoke mama benge bazo bisa ba biso ba santé de kola bazo ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Bote na bino balandi ya Ciel Ouvert TV, na pesi bino mbote partout bozwami na yebi ke mwa mikolo tozomona na te, mwa misala mike ezali yango moni nazalaki mwa mpe absente mais na ye na grâce ya je suis Libanda Brand le grand caméraman na ye vraiment ça l'émission moko monene biso tozokureka na nsima ya ba actualité toko obligé surtout le bakara toi na choix te vraiment na pesi mbote ba tesi bona biso na chaîne Ciel Ouvert TV mais bo manquer te bo s'abonner et belé na chaîne na bino et bien toujours ka ba vérité puis nous on malamu Ciel Ouvert TV vraiment vous allez toujours brancher vous liker la vidéo vous avez un cœur vous aimer et vous avez partager on ça vraiment bien bah tout bon on est na dans le monde c'est émission puis nous va mbote belé le nom na CP ne ba musalimo kwa nzambe oto na yindi to kufungola ka 3 CG ya pamba pour la maison leka to lobila mama mboka mama lobeza mwa mingi Nangola de la nuit, mon salut de pasteur Vincent Makia, alors que c'est Jamboté. Bonjour, pasteur Vincent. Bonjour, c'est la servante de l'Éternel, Maman Bélé, mon pandi Sango, Nzamba Pangola. Pasteur Vincent, bonne santé, Mikole Bélé. Santé, ça m'a manqué, madame, Mikole Bélé, tout ça, mais avant tout cela, qui est mission, moi, on a eu un valable, Cédric Makela, toujours à concours, il y a. Caméra ya je suis Libanda Brand donc na lekaki yondo zaki empêché le na leki santé za malamu malgré ka na mon problème ke na santé bato bayebi on peut éviter mais au moins biso ala régime na biso za malamu ngité toza kolia ba bilo on tozolia ala za ba pirate mama beni tozolia ba loso za ba chassis mais biso tozolia ngo ba nini ba maki ya mabe bilo ko mingi ya mabe. Alors, nous autres maman belle comme la poison, il y a un moment toujours bella, mais par la grâce de Dieu, Jésus-Christ a l'ongagnon sur le monde toujours dans la santé. Ce qu'on est commencé à atteindre des étapes surtout koufi. Mais par la grâce de Dieu, nous avons même malade maman belle. Vraiment, pasteur Azali Malam, nous avons voulu un Zambie, tu veux Malam, Ciel Ouvert, puis marché dans le bien. Nous avons voulu vraiment un Zambie, pasteur, avant tout, la même mission, tu aussi la prière par pasteur Vincent. Merci, maman belle, et tout prier. Kolo yo zali nzambe oyo bongi na nyonso okoki na nyonso yo oyo kela biloko nyonso yo bakela yo te na tondo na komisio parce que biso tuzabi kela kuna yo tondibelo pete nzambe to peso lokumu na boko na biso pe na banzoto na biso na pamboli émission oyo na pamboli servante na yo mama bene moi c'est pele ko ya mangai na pamboli cameraman na pamboli baibatu bakolanda biso teke émission oyo nkolo édifié mais bomate pesanga mayele pe bososoli ya ko répondre à ma question na blessé batu te mener cleansing kaka batu to bani na yo pe to suka na yo na kombo na Christ mo na nzambe na bomoy amen amen pasteur to fungoli vraiment et to bandi monsieur l'observe la prière et bien que ma mwiza makasi awa pasteur Vincent Makia la première question ngezali
kotuna yoke nayebi ke oza pe sportif quand même olala pe quand même mabale surtout bino bolinga yango mingi nayebi ke na kinbo na biso na kishasa komisaka oza imanie donc nayebi oyo tokobetaka la mitizaki mouvement ya mboka na biso lopang na biso ebetaki libanda ya mboka bakendaki bon Cameroun babetaki bakendaki na Maroc pardon olimbisa bakendaki Maroc bakendaki kobeta mais tomonaki vraiment tozalaki na échec moko ya makasi na yango pasteur bezataki mwana mboka oza pe la bouche autorisée oki koloba nini mpona makambo ezoleka vraiment na mboka pola wana omonaki yango ndenge nini Maman Kopolane ça qui passe parce que avant tout d'abord que la naza chrétien mais naza congolais surtout les gars tous ça pas patriote tous ça pas nationaliste tous les gars mboka cheke ne liboso mama bene tous les gars mboka marché bilo ki tatalo ba classé tongama bilo ba mama boyeboso la kokende zando na kitunga on est kokenda na ba chercher boka na kitunga on est kokenda ba sachet de tolobi bonga bien go chercher na nengo moko ya kochola alors ba kitunga songa tolia kasusu ba Thompson ozo ça ba nini te tolia ka fera ba mabundo lo ba mama bazonga bela biso voilà yango wana donc pour le kambo ya lopar na zonga yango et ça qui passe parce que équipe moto ba betaki mokolo mardi et pour la question qui mingete belo ko la biso to suis 4 buts à 1 pe bobika ki bongo lekisa oui parce que ba bim sous betaki ba photo ouais donc nzambe ka zangi na biso to me pena ko zo belé à 0 pour la ligne parce que moi la chose a mal organisé moi la chose sérieuse alité makamno surtout et autant la malamu te politique et autant la malamu te moi que autant la malamu te batozo kufanzala batoza kolela tant batoza koyoka bambo bazo pesa la joueur tout ça banini et ça la tumsu muté mama be na ki ko sekisa yo fonctionnaire mo kaza koleka ayo ki monta o bazo pesa la joueur pour la kaka 2 matchs bazo 40 000 fonctionnaire on a dit bandanga na botama na simbata $10,000 yote attends de $2,000 na simbate bon quand la match mbale bazo 40 000 bakopola ozomona déjà batoza mitema mabe parce que bazofuta mamala moté batoza kolia mala moté alors mboka na biso za kola mboka moko modi alors biloko no sokomi na sa malédiction to ko gagner ndenge nini omona ki ndenge to beta ki bale Maroc asaka na biso kola bana mike ati biso babi babenga babi facile mama bele babe ki pa batibi jeune na biso moko ati situ la bo debi apesi l'adversaire va passer yemoko ba condamner ba jouer te mama bene mboka eza na sia malédiction il faut tobonde la nzambe alobona mboka oyo na sia malédiction okomona makambo ko marcher mboka chose à la délivrer à part malédiction mboka ezali occupé il faut tobonda mboka na sia occupation okomona nous sur le marché mais pour la question de makambo léopard vraiment ça qui passe mingi na kaso tana ki angona yope na kaso sepela ki te yo to nataki Elembo, Valencia, il y a RDC, il y a le PAN, mais tout ce qui est bon, on a évité de faire des choses pour un qui n'a pas le PAN, n'a pas la sonde, n'a pas inosbi, n'a pas papa chéri, n'est tout ce qui ne sait pas le mettre à sous. C'est un qui toko, mais on est aussi film ou bien qui n'a pas son moto, c'est son film. N'a pas un zéro de côté la maille, mais un zéro qui toko, mais tellement bon, la chose à Pokamoko. Nous sommes tambola malamu te vraiment mama bene ezala ki pasi mais to bongisa na ngolo ya nzambe mikolo ya ekobonga to bongisa ngolo ya nzambe mikolo ya ekobonga pasteur Vincent ko yoko ko loboyi papa mo ndako le kanaliza de ko lakela pona yo eza ko pona ya biso eza de fait mo boza biso mo ba congolais to liki to pola pour bon ba jouer bazozwa biso to zwa kangote tout exemple mboka na biso ne ba problème ba condition na comme tout ça biso moko ba petit peu tout na problème mais pour la biso moko zo na problème mama benge bandi boso na mboka te mboka za na ba problème ba to baso tambu sa biso ba tambu sa so malamu te nzale zali ba grève partout mais quand les a sous-souté yo moko mama benge za kinwa zo yebi donc rien ne marche
na mboka na biso mboka na kaka mike ndezo simba mais la majorité ezo simba te alors bato ce que ba ko mitema mabe ba ko mi ko la même mboka mabe na équipe na biso mabe ba zo ba ko beta ndenge nini tala ba mboka ta mabe ba beta na ba nikuno na poto mama bene na ba kambo ba sa ba grand joueur ba kambo zo beta na Paris Saint-Germain azuta mingete kuna mais sola ye awa mingete zo kotaki to su to na ki meshak elia aye asaki lo monga malobate pona na meilleur joueur ya mama tonu so male to beta ki ezeka soso ne place qui au foule au mounet mais tous les autres ba choses sont foutaki hein. Donc, parce que Moka et son marché, qui Moka et son marché, le peuple va vous en mawa, vous en mettez ma babe pour la boca la bango. Mais si Moka et son marché, on va au marché. N'a pas exemple Moka ma babe. Cameroun a mis une équipe ma cache le en Algérie. Après la Moka a eu 1-0. Mais Cameroun a gagné pour l'Algérie 1-1. Bah ça qualifie. Même si tout ça dit 1-1, tout ça pour cater. Au sommet de ma babe, nous sommes en il faut tout simba dans la main pour tout ça la casse moi na biso et que des gosso ce qui moque vandi et bongi manusio bongi même dans le domaine de football maman bébé tout ça la qualification parce que tout ça la bon joueur mais moque c'est là qu'on a à malédiction voilà. Merci beaucoup exactement par esprit de foi que nous sommes nzambe pour tous les bisonniers sur bana mboka tous les hypocrites que ban les diaboliques non les éloquents sur la de ces pila plein en tellement tellement la pays moi tellement stressé ma casse mais travers balle tout moi des fois c'est un peu ça vraiment nous aussi vraiment la caméraman pour tout bonne mission la biso vraiment tout bandiango nous aussi la caméraman nous surtout comment qu'on a régime bon tu l'as ngai élément moko ya prière mosel moko nzambe je suis Luanda Bon l'homme valable Cédric Makela à vous natiki ba pasteur nyonso ya Tchoko na ba journaliste na maboko na yo bazonga mindo loposo na bango osalaki bango ezonga oh yawe po Tchoko epesaka bango liboma na mitu na bango bilobaloba o nyonso batiaka kerli na mitu na bango lokola pasteur oyo ya atika mboka na ye ayeko tia bakerli na boye kotanga kombo na pesa lokumu un étranger tata simba bango pesa bango bwanya sagesse science intelligence oh tata bon bazo kotaka na ba digital pour la ma complot contre Ngefa Yahweh Deutéronome 28 verset 7 panza bango de la sambo bato ya bakisi bato ba franc-maçon batie ba temple na bango dojo ya franc-maçon na kati na pyramide. Yahweh Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4 chaque chose a son temps. Yahweh na sengo bimisa bolumbu na bango nyonso polele basambo lokola kaleso mwana muke. Oh Yahweh ba pasteur balinga ko mela bolongo o baliaka tata boma mama ngana boma mama na kotika na nani hein o ba mindongo bazolia et puis ba du ba lapin ba tie yango et puis ba longo yango ni basuki na nkoro bango nyonso prostate na mangundu Yahweh na bibele po ba ete yo suki saki farao yo suki saki Herode suki sa bango baya ko panzaka fumangania muke bana ya batu bakolo ba vageline elimo na ba pharmacie nyonso non puissant de Seigneur Jésus et puis bakomi na méthode kalamingi te bakomisa savon kalamingi pete Yahweh na bibele bakozwa ba glace po soki ya pasuki na vageline na muke na njobi ya muke fumangania muke batia ba glace na bango o Yahweh neutraliser bango mayele na mbindo mayele na poloso na pulumbe mayele ya satana etondi bango Yahweh o banana biso vie atikeli biso soyi bango baboyi soyi bakene ba produit chimique po ete ko bebisa banjoto na bana basi babota te na ba sacrifice na bango au nom puissant de Saint Jésus nazo récupérer bango nyonso Yahweh o batela bango na ba sali na noter o bazoko préparer na battoire na bango Kolo protéger bango na comme na tata pe na mwana na molimo santu amen. Vraiment merci to moni prière mosali wana mosali munene ya nzambe to moni
prière na ye pasteur Vincent Makia je pense que moni prière après oyo ki yango on a yo wana eza prière to eza kotuna nzambe. Je crois que prière l'homme ta sala za bomo moninga na ngambe fa. Oui. Prophète de Dieu babengenge ba benga ke prophète du peuple. Mais pour ngai na kosema na prophète de fa. Prophète de fa je crois que au bon moteur baloté azama moi vieux routier. Na so regretter mingi na makambo oyo prophète de fa bali ko sala. Parce que prière wana soko tandi pena malamu. Soki bolandi prière wana malamu, on a même attend présentateur émission wana. Akama bi wana les prière. Amone que ça prière était. Azo seka kutu amone azo prière nani. Ngi fazo prière azo seka. Vraiment eza malamu te na ko jije était. Na ko baboye prophète ngefa zonga na nzela. Omoni be mission bi dozo sala ba dire na yo ba makamiki oyo zo bimisa eza dignité mosala nzambe aiko loba yango et puis na niveau na yo eza malamu te na de mission ya so ba mena ba bêtise aso prononcer ba bêtise mais osa papa bana osa marié mais parce que ça zo nzela nzela mais ndazo zo nzela te wezo soka banzela te yo bale wole tambo yo so minga ko zo samba nzela yo ko zo tomber na ba piège wana ozo kota na berère on a besoin de même pas les joyeux les mêmes plans. Oui, tant que nous sommes là partout. On va dire qu'on va m'aber. On compte le même sac. On compte le même sac. Même maintenant, on va m'aber. On s'en a un taliboma. Mon taliboma, oh, il y a le monde de la matière de Bolumbu. Il y a un peu de la main. Même si on a le monde de la main. Il y a un peu de la main. On va dire, makambo yo ndekona nange faso sana. Ngai na komi considérer ndenge mwana ba prophète mususu wana. Ndenge moko. Parce que azo déplacer ba momingi. Ya lo azo déplacer ba momingi. Il même tout bongisa. Ils ont film de la bon on a discipliné ba passer. Jamais. Azana berere. Omi muto ameli masangwa langwe mama beni. Amondi mateka langwe. Nana binge fa de loté yeba elinga bandakara nebe loté biloko kombo misaba na ba réseaux sociaux même tant que zone kana ba chaîne na biso awa azo défendre le christianisme azo do ba loté maintenant alangwe réseaux sociaux et pas on ko la base ozo bote mikolo yena guerre na mutude nani Deliles maintenant na mona ba baleka émission mona Deliles si bazo défendre la même cause. Hein? Bakomi kamoko, le nom a bébani. On va faire un temps dans les. Est-ce que Bakomo va se mettre comme ça, tu crédit? Parce que ça, tu crédit. Bakomo, c'est Kabango. Et puis, tu as déjà un bateau à jouer à Babango. Mais bateau à jouer à Babango, journaliste, c'est beaucoup profane. Bazaba chrétienté. Bazo tout d'abord ma question. Oyo, et sur le moment dans la piège. Alors, tu vas pas ça dans discernement. Sur la tournée boye. A cause de discernement, maman va dire panza. Abali ko loba. Tant que zo ba bilobela wana, abali ko déplacer ba mot. Abo se kaza ko sali ya nzambe, abo se ba bêtise. C'est très dangereux maman bene biloko wana. Nous sommes appelés pour prêcher la parole. Pour nous dire tout ça madame. Si on est dans les réseaux sociaux, on va dire que tu as tout ça madame, on va dire que ça va tout dire là ya nzambe. Ba makambo ya ba Weda son, yaba Sankara, yaba soki banani, oh bazakle, etali bisote. Mama bene etali bisote loko mokote. Ngana moko na koko ta polémique ya zakle na Sankara te. Nakinde ko pesa ba motoli. Tanke mosali ya nzazi. Na le kaboye mama bene, pardon. Qui va répondre là? Mais que na le kaboye Muta tu na question au moins pour la sakana pour la nini na ba nikoloba na ko taba commentaire na ko tikala ka ko sala ngote. Moi je suis un serviteur de Jésus-Christ. Na bi serviteur ya sakana te ni ya sakli. Mais tant que mosali ya nzambe sakana za leki quand même. Zakle a dit aux ala kulut. Toto ko zape ba mbula moko ba sa même kulut. Na ko pesa ba motoli. Tant que mosali ya nzambe. Mais na ko kota makabla ba ngote. Na kota kama makambo ya Jésus na kota kama makambo ya bokonza likolo
donc basala nzambe basala biloko oyo basala berere ya grave mama bene un jour bakoregrete na makambo bazosala na bareseau sociaux. C'est très dangereux pour un chrétien. Bazokwenda na bapiège ya Satan, bazokwenda na bapiège ya Mulima Mabe, mais bazososona te. Mais le roi bazotalama, on a 15 000 vies, 14 000 vies, 6 000 vies. Bazokona ke toza na nzela. Oh, mukile tokosa bango, mama be. Si vous passez par ça, pour nous, on a une émission, on a besoin de la bango, pour on a un journaliste, on a un éco-sécané, on a prière, et puis à poser des questions, on a prié, c'est vraiment un crédit, tout comme. Maman bébé, bazo bimisa, biso basante le rôle bazoba. Bana wana kwa beaucoup na mitema. Et comme problème maman bébé. Parce que biso toujours na tabo lungu na biso pa ina bango. Mosa nzamba ya mbio, azotro la question moko, et ça la question moko piège. Yo oza na Saint-Esprit et puis ça tout discernement, yo zo discernement, ozo discerner, ozo banika ko ba bébé, banika ko ça. Tant que ça wana, ozo déraper. Au bébé la libanda Nzambe. Au comme le voilà mutumoko ba mukili. On est le temps pressé Jésus. On commence à verser. Mais ça dit le sens se fait. Parce que ça va édifier. Et ce sont ça va translater. Allez, vous continuez la guerre bino bino. Bon ko fingana, bon na boye, tout ça, bon bien aimé. Et ça m'a lamoté. Pasteur Ngefa, prophète. Bilo ko lo bakana na ba réseaux sociaux. Mokileza ko na baninda taba. Mais ça va bêtise Ngefa. Et ça va bêtise. Attends tout qui m'ont gala yango. Ndekonanga Ngefa. Et ça va bêtise. On s'en a pas naté. Et ça va bêtise. Et ça va bêtise. Bato balandango basa bazobate. Attention ba fumongani. Mais bébé ko solo de la fagère. Bébé ko solo de la Nice. L'imisa maman na bato ko solo de la biso. Mosali eza kokomisa insanité na monoko na yo te eza malamu te ndeko na nga Ngefa. C'est pas bien bondela Nzambe ayebisa yo soki nazoloba mabeto nazoloba malamu. C'est pas bien oza na me mukolo oza na mwasi oza na bana oza pe na bana molimo. C'est une honte. Parce que là, les caca, la solution. Nzambe, maman bébé, Nzambe c'est impolité. Nzambe c'est mal étiqueté. Nzambe pas mal élevé. Jésus nous sommes amis. Azana, babenga moni. Jésus qui s'entend moderne. Nous sommes une sanité. C'est la honte. Nous sommes comme on a banana. Donc, nous sommes comme ça. Et nous sommes la boye. Et ça, et le hôtel. Et nous sommes le hôtel. Nous qui les avons qu'on a bandi douana taba. Et tu as gang. Mais mon sang est ensemble. Et puis après l'émission boye. Papa, maman. Attends, nous avons commencé à la mission. Ndeko na Ngefa. Nana to yebani. Zoga na nzela. Soko leki lobela makambo Nzambe. Soko lobela makambo mboka. Pour kuzoka batu na nzela. Tika makambo ko polémique. Tika makambo wana ya pamba ya mukili. Et comme mabiso nulle part. Biso to benga na makambo wana te. To benga mi pona ko prêcher la bonne nouvelle. Ndenge Jésus a dit. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. C'est très important. C'est très important. On se demande. C'est très dangereux. On se demande. Ce que c'est édifié. Mais on va batamukira ni babebi ke malamu bangi bakababuzo bani ke malamu yomona na bemisho on ça ba vini ngité mais ça ba vini ngi parce que nous ba sanité mutazo ba bilobela lo mandengona on zo sepeli ça batu mais c'est ça embêter c'est dangereux mama bi merci beaucoup c'est dangereux pasteur Messa Makela bon nous zaka na zaka mingi na besoin ba ilema na zo senga bilema na senga lisusu cameraman na ngai atela na abana selenge de mama boye ndeko mama boye PD Fortuna pour la maman Fortuna pour la maman Zoloba je suis Luanda bon les bêtes sont les solo et komaka pasteur abendaka yo na bureau ayepa
pasteur abengi ngai na bureau alobi a délivrer ngai molimo salité tika ngai nga bana na bana ko mona ke kama peni na ba bazolo ba izama be na bité na non dia nzambe pasteur azunga na bureau na ye a osala nga délivrance azui de livre tanga na sima mais eteli on a tanga na nisi de grand plaisir na ponga na zana nga gie tango sanga de ba ninga plaisir nga pe na za gie pona joka mingi rola mwasi non ki de grand plaisir moko donc na kwa kité nga ba na pona nga pe pona joa batu na nga pe na akota pe na idéologie na nga to na kiti na ndiko c'est passer pasteur amiti pe na sisé avec senga na monoko nzamale misanga tina fana kiwana na bike o ba aventurier donc bazolia mbongo na sima ya koma nzambe mais soki botikité parce que toki na moto biso tuna binoti tozongi na élément pasteur mais ça dit que mon mambude ko na zoloba na dit que donc pasteur pourquoi le bino ba basala nzambe ko mona PD ela na dit PD ndenga za na mino mabe il m'a répondu à posséder, à reconnaître en bien l'émission, à posséder. Mais comment est-ce que le pasteur nous doit posséder pour la OK sous qu'on a bien sous nous on dit voilà, on peut pas pasteur à sali ou qui peut pas qui va sur la mission so. Moi je mais sanitaire qui doit ça va voter. Bon qui quand même pasteur mais qui un peu qui au juger bien ni peut pasteur beaucoup de votre showbiz. Maman ben et ça bilebata masuka tanto lobake batobi babengama baponama te babenga patu babengama te pe baponama te pa ya ngolo batwataka tembe mama bene toto kotalisa na émission otu ko lekana chaîne na yo awa des pasteurs bazo saksa nzoto bazo pa makambo yo ngano to iko sana mwasa mobali mais bango bazo sala yango ozomona fortina lobini Fortuna lobike ba pasteur mabenga kaye pour la délivrer. OK, ya ça une délivrer. Liboso ba ki ba pesa le même nambo. Ba ko ça que ba ça délivrer. Mais suka moni Fortuna azonga misala nae. Et puis et donc la grâce ko ye kamisiga o ya lobi. En continue na bilo pasteur. Pasteur azui oui d'onction. Abali ko pakola ye na sima na biso bana Fortuna no bitam pasa abali ko pakola ko luana on est délivré ye ma tout plaisir pour y abaisser ko sakana bana bibana alors que plaisir et c'est le plaisir allez pasteur mo pas amasseur abali ko ye bisaye ye ba bige pasteur mo ye na bige ye Fortuna a se pelisaye de nous là que Fortuna asala na pasteur wana bolingo alors Fortuna aisha na bikete ngai ngam na sepelisa na mibali ngam na sepelisa mibali pona pardon ngai pona nani na sepelisa na mibali na ndenge ya ba système mususu mais pona sepelisa lo wande mbala sepelisa na mwasi no kokate ngande fo mbali a sepelisa nga plutôt par na bosani ngande fo mbala sepelisa ngai donc pastor ngaki algai Fortuna atambola naye donc Fortuna azala mobali yazala mwasi donc azabe passer payé on se comprend alors on mususu nande tala pakole mafuta Fortuna ayoki ba yeye ne ala kiti asimi passer na pantalon alors le pantalon abali ko les gens sont en début maman yo ça là tu vas pas comprendre on va monter donc azui nzoto ya pasteur atanga na muloko naye alors pasteur wanta sali ko makamso ba meto sala na muloko ya Fortuna parce que Fortuna lobi litomba ni ba to ba ko te ya ngai mais ko découvrir que bango moko basa tu bisala mo plus que même ngai osomona donc mama bene ezali bilebata masuka basebi na nzambe baza ba pede baza kata misala wana basebi na nzambe baza ba kisi na bango pour sala bango bavana basi na banzelo ngo banite et puis nani de même de miles de ça dit qu'il y a qui ça na kamona na nzoto amasi na ye aki ko lomana banzelo nzamba sala poto sala ba rapport akela nzela sima abi pour moi ça na ki ko sala yango mais tout ce que moi ça de miles mama Tina appelle tomba na ye asale ba sololi Pierre ba makambo na télévision de ça na tata munane azabu kono asala mo azabu na mukete azabu kono ya makasi
kasi biso mama ça s'appelle dans la période qui ko aider ceux qui sont dans besoin au sandé soma sasa na période ko sunga ye akini na ndenge si da bible pekisi ke soma sasa na période otambola nani kasi bible pekisi yango akini na ndenge si kotambola kuna naye bo bible pekisi yango kene ndenge si mandenge kotambola ndenge ni pasteur neto kozala na période mobala kotambola nayo bebi ke mbala kotambola nayo avyo bino akuna bino obi bukanza basala mosala na makila ba deboni usangani esa matina mama mukile tambola kana ba norme oyo nzamba sala to respecter yango yomo batozo kufa noki batozo ba posséder parce que bato ba nzambe te bible peso mosala basanza na ye mbala yo yeba nzoto nete pasteur de ministre ba dit bible ni oyo comique eza ndito benga moza ba pratiquement sodomisé bible ni comique bongo et ça le logo mais la bible lobi yango bible lobi ke mibali batiki lolenge ya kimobali ya kosanga na mwasi pe bakombe bango mibali na mibali bible lobi yango mokolo so nzambe to yango koteya yango topesa baverse nga kopesa mi baverse tele bemission ko nanga koteya te nanga nde kosala émission mpona kodifie bana na nzambe bible lobi yango donc deni so abinde mwana ayebi bible te ayebi bible te we ayebi bible te yango moni ere moko ngefa azotelemela ye oui il y a un prophète qui fait des médailles. Mais le prophète qui fait pardon. Au côté de l'impression de faire. T'es ma maman pas dans les airs solo. Et ça solo parce que tu dois payer tes bâtis valeurs. Mais il y a pas à dans ça la paix. Maïe, il y a ça la discernement. Donc tant que tu as dans la toile, il y a pas comme le rôle de jouer même l'image. À ce point le montant na bango. Il y a pas comme le baba bêtise. Au second mais ce que tu as pona ye tant que bosali ya nzambe a continue na kati ya ba bêtise wana ba délesté délesté surtout tout d'abord asa musala nzambe te délesté ça païen oh pasteur mutaza na église na ye arche de noyo bakela pa asa païen pasteur nous ko ba guerre na ye bi magicien kwa sa l'église te magicien mo na ye sa l'église ya bien ba munene de ni ça musala nzambe ya lelo tata comme musala mo ya kala ye bani atikala ko sa nzambe te atikala te donc jamais makimi do kala jamais atikala ko sa nzambe te abongola pe motema te azabi mosali ya nzambe te parce que nous avons pas simile ça va ministère la biso makasi moi je te dis la vérité même celui qui a solo bon même ata phénomène manque on a oyo bato ba ça va délaisser kokosa ozumu to timu to sima ba pasoli sima boina ça tika na ye le là comment on peut comme ko nous ba tatu Joël atiki na ye dans un moyen dans les frais maman mboa suimboa et ça mboa suimboa baza les oiseaux les mêmes plumage yo mo so mento so ba ke akui ko sala mwasi na ye ba rapport na sima wala so mo sala ça yo ozulu ka na prophète de la nation bénie na mo le prophète pour aller kinga de l'autre côté asanga mutu ko danga to so kema na tsaso la ba moyo yo na ba tsala na biso soki nzambe apesa mo mutuka nzambe apesa ngai so nzambe apesa mo ndako nzambe apesa ngai soki ayebana ngai mpe nayebana ata mwa moki atala 2 personnes soki na kotemela nini nazotemela makambo parce que bana na biso balanda bamakambo wana azopebisa bato bele yobi bana boni mikolo basala bapare na bango basobaka bamegeza mpe chete 2000 otimeka basona besantona basobeka oui, on est toujours sur votre là. Bah, tellement ma bête. N'a pas les réseaux sociaux. Eh, moi, je vais aller au salaire. Tant que moi, que ça, moi, si, Bolingo, Nazela Sima, les gens m'avaient bah, la Mickey, on n'a pas de camo. Au second, parce que nous sommes ceux qui nous disent ce sont des moyens locaux. Maintenant, ils sont des locaux. Et pour ça, on a tout. Et ça, la fait ma mère Yoki, to Oyamoni. C'est très dangereux, ma belle. Bino bapandisango excuse bosala makasi bamba kabasala nzamba solo batele na matifa le oyo réseaux sociaux baby tant so toi koleka tant makala tant to madame réseaux sociaux tous ces gens là basala kite mais to basala kite o moni jana ba passer bazali koleka basoleka basotia parole de Dieu ateboni civil na ye ateboni misala mabe asala amena bato bandi melankolo tout ça est-ce que nous ça les gens qui pour confiner côté les là comme la sanité vous demandez alors ce qu'on compte à donner c'est ça mon sali nzambe badala de baka ke mutwana zali plus qu'un païen plus qu'un païen donc il qui n'a païen donc il païen tout bien ah pasteur mais ça m'a qui a permis vraiment pour moi aux les qui là
Donc on est vraiment sur que émission la biso tellement chaud parce que ça qui là a tombé zamba la ndenge mokete na éviter na retour ba retomber sur rien ndenge nini vraiment parce que ça qui là vous allez après maman ngai obi ke ngala sala na émission ba sala na émission ba finana na ba melo oh laisse ma belle ngana lobi a ma melo ça fait pour la ndeko na nge fala ma ça solo so qui funda est-ce que na fini il y a ça qui funda vous allez après OK ça mama tasu ba msuba na bakota bolo te manga na kota makala na ndia vungule nazali un blessé de guerre nga na kota makala na 1994 wobi mona na kota makala ero na deri sa bakanga yeke nga na kota makala boso na bango OK wobi na bi vungule na bi tam doki na makala ne olelo master ndaite mokili yango master mokomando na bien eza mondo kina wana yango nazaka prêt na tout soki mpona yesu masiya mamu nazokonazokusa bato na nzela likambo te nafingi mutu te na chrétien mutu te me napesi toli estce omoninga nafingi ngefa matoi na bango yokamaka ndenge mosusu obi ngefa change ngefonga na yeba ayebi nga biye ngefa na meme na mutuka na nga na range rover na nga na mona ketike kana aye même tina ndako na bosobo na opala na yamba de émission nga Vincent na yamba de émission et tu le verti bezali na yamba ye aya pa na bolo to sala émission qui fallait un bangale boy quand tu fallait voyager na yamba nga imoko avant toi même tu fais na yamba nga bona canal qui et azo benga na za la mort de Jésus ngefonga na bageza eza oyo ke ngefazo azo ba miti azo ba lote mais pas avec cette heure a changé complètement ozani mais on ko benge ko tsike ndeko na zo mona nzela po azamo na mukete ayo azo sana te mo be pe jipe ko kondo mutuna mabebe patso ko musamne ngapela o pelo lo beza solo oboni milimo akoluka base ya réseaux sociaux ya ko yeba na ba o ko ma populaire ko ba célèbre et côté là-bas donc comment on va pas comme sous yeba zo batenga zo ba bêtise c'est grave. Merci beaucoup, merci. Je suis Luanda Bon. Tu connais vraiment la souka émission à Bisso. La vie qui est pasteur, mais ça m'a qui la émission tout fini. Tu m'as dit qu'à Bossolo pour et ça m'a cambo ils ont les cartes, ils ont mon Bisso ni en sort. Mon tout le monde va gagner la monnaie qui était dans le côté. Mais ils ont cambo ils ont les cartes. Tu m'as dit qu'à Bossolo. En tout cas, maman ben, on m'a dit que tu sais la mon balamoko hein. Donc on a tant chose à dire. Mais ben monsieur, ben nous on continue pour le bango. Tu es un homme de Dieu, tu es sacré pour édifier Batou. Nous sommes dans un là. Nous sommes commis bêtisés. Mais c'est grave. On va dire que va passer à moi, je suis un zawadi. On va dire que c'est bien. Nasi na mona plamutu aleki na TV. Azakolera, ndenge mwa wasa zolela na mbe. Wana ndenge ba. Te wana. Na miso Batou. Azosala ngo. Vraiment pas. Est-ce que c'est normal? Pour moi, comme il y a souka, je suis Luanda Bon, on s'est déjà chine, tu vois vraiment la. Maman, ben ça la canda bakasi hein. Vous allez vraiment apaiser. Christianisme baby. Christianisme baby maman ben. Émission vraiment la Mikolodani Koya. Oui, maman ben limbi ça. Oui, banane bon c'est garçon ma belle. Banane. Musulman. Yo somoni imam mo musulman. Avec les réseaux sociaux, je suis Luanda Lim ça 62 minutes. Azom ça va mettre tout ça va passer bon ça. Somoni pasteur protestant, to sango avec qui? T'es qu'à bino dans l'église direct. Somoni même à ta pasteur il y a communauté mini SCC avec qui Azom va bloquer. Même à ta bouddhisme Congo avec qui? Kaka ba pasteur soit de l'église réveil. Et ça mawa mingi ba musulman bazo seka biso christianisme samwe kana na batoyo batanga komba Yesu ya obi bezo na baboyi moko moko tu na Yesu banani basali yo boyi banani bazoti yo boyi albana zoki kaka na ndako ya batoyo bazai ko lubake bakumisa kombo na c'est malheureux. Merci beaucoup pasteur Vincent Makela to comme vraiment na souka vraiment le ko baptiser le suscité to bandaki na prière to ka na prière nzamba ça la grâce pasteur mais c'est pas oyaye
bazala séduit na bapasteur lolenge oyo te prière pasteur Vincent avant prière napesa ata bamoto te napesi bana nga nyonso mbote mayina tala bakombo eza te bana nga tu mbote oyo ya poto ya Kinshasa ya Congo Brazzaville ya Cameroun ya Gabon ya États-Unis mwana nga Sylvie Sylvie Ngwema Kigamu napesi yo mbote mingi nzamba pambola papa eli mbote na mama Nancy atoka notanga bana bango mingi te nzamba pambola bango to prier nkolo tosengaki na yo ozala na biso ozalaki na biso pe obandaki na biso sukisi na biso po tozali alpha omega na pamboli be baso bakola démission na kombo na Yesu tigeke nkolo bazala édifié pe bazonga na nzela ndeko moko ningo alie kobunga mpona berere ya basali ya nzambe mpona berere ya bato batanga kombo ya Yesu kolo zongise na nzela le salut est individuel kolo pesa bato mitema ya kolanda makambo malamu oyo koedifie pesa mo mutema makasi ya kozape bamakambo mabe babekise biloko ezanga ntina oyo kodifie te na pamboli mama bene na pamboli cameraman mpe na pamboli chaîne oyo na kombo Yesu Masiya amen. Amen, Pasteur Vincent, tu comme vraiment la suite émission na biso. Bon, ça a été s'abonner à la chaîne Le Selver TV et puis ça nous émission le lingue oyo vraiment bon s'abonner belé bon ça ba j'aime bon bien la biso peut ça ba reproche mais ça bien bon encourager biso comme ça toujours actualité comme ça là en plus pour peut-être soutenir biso na misala oh vraiment aux amants la trépied aux amants la caméra aux amants la nini en tout cas et on ça biso vrai bien on peut si sur ça là vraiment malam aux autres participer quand la misala nzambe en tout cas malam mingi na pesi mbote ba tout ba on émission oh vraiment sur l'entend bonde la vola nango o kona na lictori mususu wa molimo et on sala bien tout le bon numéro ko yasima pour na to sukawa ciao ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likolo balinga bina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert